Bonsoir, bonjour. Bonsoir, Panther, bonsoir, Batunion Sobaza, on a un panel. Donc, ngala mati pona okindego aya lobby tous infiltré bon ngala tape golo a ndego na e ngala ni matika pona ibisa e tous infiltré te Lolo reba faut ça apparemment le micro s'il vous plaît. donc ndego aya tous na biso infiltré te soki tozalaki infiltré tout monde a artiste mususu atana par exemple Fali soki mutu mo bando lobela e supposons tous en tata ba Jael soki ba Jael wana ba komi ofinga o mona mbala moko se désolidariser na bango abwaki bango mais tozo mona NO nyonso ba tonto pomo bazotia ba sango bazotia ba goche se bazotia mais papa va zaka na batuana donc yemo ko zo comprendre que batuana bazo sala en sorte que batu ba inae puisque NO nyonso bato bazo jeter gratuitement. Et artiste. Voilà. Batmazo inande artiste na en ya batonto promo. Siko tonto promo. Ada zo bate ndenge bozo finga ezoba. Ayebi makambo zo sala coupe na. Azo lukana ela. Parce que avant tonto promo comme le la faire, abandaki ko sala ba contenu voire même contre artiste. Abandaki ko tale maté. Mais azu couloir moko boye ya ko propager na un wana zozo ba vie belé mais ya tingami wana mais maintenant c'est à l'artiste de comprendre que mutu oyo azo yinisande kombo na nga en fait mais ya zo comprendre ngote azo continuer ko boka bango na banzembo azo continuer ko zana bango bo pesa nga ta post moko ya Gauthier Sey avant francophonie post moko na Facebook na e oya publier faire avant francophonie Exacté. Donc, ayaki na ye, na makamuna ya politique à francophonie, aye, sango invité bango na Manix, na plateau na ye, basali moi débat, bamoni pas epesi makambo. C'est koto ko pezalaka. Bon, ngana zo telema na position oyo, Manix yo pe telema na position oyo. Mais Manix aza vrai, ya za ki vrai te. Ozomona, ya telemi na position oyo wana à comprendre ce que non makambo ezali mais maintenant artiste ndalinga ya comprendre que mutu oyo na koza na pembeni te mais artiste azu ya tie pembeni donc tout le monde artiste qui est la même moi si à Gauthier c'est nzambe na ngala maternité artiste qui kuna aketa les apete no akei à cause ata kadi ata mbongo ba mama na nyonso ba bota kia na bimisi bango no akena yeneti mutu moko normal ayo visiter na ye abimi akena ye. Mais Moutouana a travaillé sur l'image na yo, image na yo beba. Mais yo zo continue ko zana bango. Après le bibi na bolo ba to infiltré. Avant na banda ko attaquer ba tuneti ba Mgola, mais j'ai compris que ça sert à rien à ko attaquer bango en fait. Ba Jazz Kavulu nyonso wana ba Marley, ça sert à rien. Artiste na biso alingi yango ezala bongo. Parce que réellement ceux qui alingi yango te, akoma ndo boka ba tuana te. Il pouvait bien comprendre que Batu Oyo, Bazo Salake, en fait, Batbaï Nangaï. Et effectivement, ils ont bongo. Je ne crois plus que tu retournes ça il y a 5000. Ça sera très difficile. Parce que l'opinion publique, Bato Balobakate, Baleki, Bato Balobanebele. Bato Bafandi Pena Bandak, Nabango, Bazo juger, Bazo Talakabwe, Bakomanta Pete, Baloba Pete. Mais Bazo juger qu'à par acte. Bazo mon abina babi non bateau yo c'est bangote au fait quoi et ça bateau balobate bangonde basomba batike bangonde basomba basede mais batonto promo ayebi ko tu concert à faire ndenge dans la ate atika okota nante ayebi ango pété il n'a rien à foutre lui a tout ça la business na tout ça la cop na ye ayebi ke soka lobi mamba solo botala été azazo bate toto pour moi azazo bate so talie bien au mona ke aza mutu atanga ayebi mamba zo sala ana zo bate ba Marlène wana nyoso ba Diaz wana nyoso ba yebi makambo bazo sala bayebi oh ba Virginie ba yebi makambo bazo sala ba sango ba yebi na bango vérité o bino bozo yeba wana bango pe ba yebi mais eza productif te pona bango sango azana besoin page na ye eza la maintenir page na eza monétisé herbat bazo commenter ya zo mbongo na Facebook Gauthier Sey avant mamba vivendi avant mamba faire
Il ne venait pas en Europe. Les gens comme en Europe, dans la classe business. Avant, c'était pas possible pour lui. Maintenant, c'est possible. Si vous avez après, vous avez Aotika, tu réfléchis, papa. Si tu tiens profit dans TikTok, c'est l'artiste maintenant, c'est lui qui devait comprendre tout ceci. Et on moni, tout l'inga fali, tout l'inga été, à comprendre que soit monika mutu alinga tachenga pum communiquer, banti valeur, bato na yabi bango te, mais yene muta memi bango. Wani na wanga ni bango. Parce que comprendre que bato yo ba salir ngai. Il faut de n'avoir bango aussi. Oui, ils ont gardé toujours image. Ils ont gardé toujours image, c'est ça. Monde toi monde d'intérêt. Tout le monde a ba joueur neti, ba joueur au Brésilien nani ouais ou tu violé mutu na Espagne. Tala makambo sala na Barcelone. Mais quand la exception quand il y a viol pas Barcelone mutu liboso komi nanu Daniel Alves et komi lettre. To c'est de moi qui Barcelone Akimiemba moko. Akimiemba la moko papa. Marque Nyonso se protège avec image nango. Marque Nyonso. Au cause de la Cristiano Ronaldo. Ce que vous avez gaffe boy. Au moins bateau Nyonso ba sansa kio. Ba média Nyonso. Au bois qui ça. Parce que moutuna moutazo linga protéger image. Mais abiso artiste alingi ne protéger image na été. Ce que tu ça là tindengeni. Tu ça là tindengeni. Tu lobby. C'est que yebi makambo zo sala. Azo comprendre makambo zo sala. Ça sert à rien. Ngala ko taker sous bateau té. Bato nyonso na ko take bango soute na ko lobela bango sou mabete ba mgola bango nyonso. Je ne peux plus parce que biso ba tozoya bisa bango na bitala to protéger image artiste. Lelo nani bez ozo le kaso ki rimer so ki za solo pe so ki za lokuta je ne peux pas confirmer ba pimeli accord arena. Mais to fanda ka boy artiste a une image mo lokuta ache accord arena na obeta na date boy. Mais à solo na ko arena te nini te bato ko arena bango moko ba yeko luka post wana ba signalango artiste alongoli eza te bebiseli bango image eza te linga eskoke bato na sima ya kombo na bango e bongo lelo so akesenga ngo ba pimelie siko faute bolo ba faute za nani faute za nani tout ba mater na ba mater bozo linga ko zo ba professionnel te bo linga ko zo ba baleki bino ma ele te bozo banga ba konza bino mais nzoka ne bato wana nde bakotambwisa carrière na bino vraiment eza soni makambo oyo na umomona ngoyo mona te bana bi c'est comme si vous avez un peu goulon comme vous en avez sujet soni hein ah franchement c'est comme si vous avez goulon comme dans sujet soni pour au moins so eti mutu ngana za goulon au moins bon yo za soba donc c'est comme si ils ont un mouvement bateau beaucoup boya éviter bateau yo bazan nini en fait ils ont bateau beaucoup boya mi pona katsuki je sais pas maintenant ils ont bateau yo bazo souffrir pour la makambo mais artiste azo yo quand même pas mawa ya bateau balinga kaye azo quand même pas mawa ya bateau ba soutenir kaye na nenga solo azo quand même pas mawa na bango est-ce que eloko penda eloko ce qui va penser ya ta falimbo mwana no good na sepela ki parce que la tour na biso peut aux jurisprudence mais bon peut-être fallait que biso bo pim la biso poani na so oui tout à fait hein oui bon peut biso ministère qui eloko nyoso mutalibo sa fongola zala kaka vraiment ministère ya culture et somba batonga te et pesa ba biloko rolia te et bongisa ka banzela te eza ba ministère s'occupe na makambo wana et tonga hôpital te basta yoza golwa ngana fana faire na gola te gola ndeko aya za wana yoza vraiment golwa te info s'il vous plaît tirande ko akino chité to rande monsieur pardon s'il vous plaît donc en tout cas franchement ngai pona chité bato yo boti kana bino ko vouloir bango bazana bango pour rien eza entourage ya faire ende linga ki éradiquer bato normalement fallait basa la communiquer ba boycotter bato mais bango bazo trouver na bango profit na bato yo bato moko bazoya ko partager un moko gratuite artiste azomona ke baza important na nini na esiko biso to loba soni to tala bango kaka bafanda na bango bakende ndenge bazokende merci news